Merci bandeko balandi nyonso ya magazine tokomi wapi ebandaka nde boye parce que soki tobandi te bato oyo babandaka bamonanaka te esenga d'abord tolakisa nzela mpo bato mosusu balanda me kolanda mpe ezalaka mabe te eske okosala lokola biso tokiti na Mbinza me eza na kati ya Ngaliema na quartier Kiba parce que boyebi ke mwana mboka honorable Frank Diongo o lelo tokomi kobenga ye héros vivant mais tozalaka na ba héros oyo bakufa tozala na mwana mboka Lumumba tozala na mwana mboka Muze mais troisième héros oyo peuple congolais bandimi parce que aza héros vivant pona nini tokotuna mwa ba mituna tokita ba marché na bare tokutuna pe awa na Kiba Frank Diongo aza nani epa na bango pe les jours wana akobima il faut tokende ba misala ou bien il faut tokende biso nyonso na prison ya Makala totala ndenge nini héros vivant akobima parce que na ba procès kutu bato balemba te banda kotunda na ba procès plein mais boni jour wana akobima tokoyamba ndenge nini yango tozotuna mwa ba mituna pe tokotuna peuple boyambi avant mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo abanda musala malobi ke fwa mona Dio Mindongala libanda amona pe Frank Diongo libanda amona pe ba jeune o bakanga pona kobunda pona ke no changement eya bango tubaza libanda tokotuna peuple congolais tokotuna be électeur ya quartier Kiba ya Frank Diongo bayambi message wana ndenge nini. Merci bomoye to bandaki déjà tokiti na quartier Kiba to se retrouver ce qu'on a kati ya lupangu na tozotuna parce que bato musu bayeba batuna ka Frank Diongo afanda kawapi toye awa parce que place bakangila ye yango awa yango tozotuna mwa question bayeba ki expliquer biso lupangu yango eza awa toza côté mususu ba biso bakoloma tozokosa tozosala soki ndenge nini mbote mwana mboka mbote ndeko journaliste awa to se retrouver wapi awa toza na lupangu na résidence ya honorable Frank Diongo na Vatican bato catholique ya tondeni non Vatican eza place oyo pape mokonzi ya basango nyonso afandaka Frank Diongo bonome akomi pape oui avanda na Vatican babengaka héros national oui aza na Congo tobengi héros national sur le plan international aza pape bon mwana mboka tomoni mwana mboka Frank Diongo aza na boloko pona ko réclamer alternance o tomoni mwana mboka Félix akoti lelo pona kolakisa bato ke no bokonzi oyo eza na facilité te mwana mboka Frank Diongo bakanga ye awa ndenge nini yo yebi lisolo wana bakanga ye awa ndenge nini. Bon, les alaki le 19 décembre 2016 ndenge to bandai kolanda biso nyonso na bilili na ba information nyonso ya Congo ndenge bandai kolobaki non mokonzi Frank Diongo ndenge bandai kolobaki non le 19 décembre ou le 16 bakoluka moye bakanga ngai ba boma ngai bakosela ngai infraction moko ba po ba éliminer ngai biso tango totikali awa tous bozo mona ezalai somo ko beta nazana ba cicatrice ya so na lakisi bino bondima te oyo nazalai même ba maître tozalai na bango ba misusu ba batie bango na maboko na ba acide ba misusu ba pasoli bango ba makolo ba misusu ba buki bango ba makolo ezalèvement moyen te ba misusu bakangi biso na ba fil de recuit na maboko awa ba yiko mema biso wana toke ti na TD ba memi mokonzi na koyoka oyo déjà okonfirmer biso bakanga ye awa étape wana toleki mais awa tango yoki discours ya samedi président de la République 5e président autouti ko voter o abimi alobi ke yambo na 100 jours o ba jujaka musala ya mokonzi asika alobi azobimisa ba détenu politique boyambi yango ndenge nini ndenge boza boyi tomoni ke lupango ezobongisama c'est-à-dire da 4 ou 5 jours mwana mboka Frank Diongo azobima boyambi d'abord message wana ndenge nini. Bon message wana to sepeli nango etaki mokonzi ya mboka ndenge alobaki discours wana ezalaki bien et puis tango atangaki makambu ya ba prisonnier politique tomonaki peuple basengaki lisusu abandela et puis abandelaki yango et puis na discours na ye loko ezalaki na bosenga oyo bana Congo babandaki kozela eza oyo alobaki ke non dans 10 jours bazobimisa ba prisonnier politique donc yango wana biso bana mboka totondaki na esengo parce que komba na biso honorable Frank Diongo azobeta boloko oyo asala eloko moko te oyo l'état moyini azo faire souffrir ye ti Kabila tiki na boloko to esali biso pas cité parce que président
Mobutu atika ka Frank Diongo na kasho ya kakokolo azalaki mutu babimisaki na kasho po pangusa makila général mayele po trace ye banati. Et puis Musée Kabila atikaki ye na boloko ndenge moko na Kabila oyo auti kokende oyo atiki ye pe lisusu na boloko. Mais totondi na isengo po tomoni toyoki maloba président de la République Félix aza mutu oyo azalaki na biso amoni ba komba oyo tobundi asunga mboka na biso okende liboso lokola abandi na bilembo oyo abandi kosala eza ya malamu eloko liboso abimisa ba konzi na biso honorable Frank Diongo oyo azali héros vivant komba na biso oyo tobunda banda mikolo bambula na bambula to riska ba vie tomoni ekomi na suka mokonzi na biso azobimande fin ya film. Merci beaucoup. Merci Banamboka. En tout cas, totondi bino botondi. Tout ça continue à biso musala kolobe belé eza na sensité. To linga to lobisande bato Frank Diongo wango. Est-ce que babosani était? Est-ce que bazaka na ye? Mais loke kamisi biso pendant 2 ans ndambo ba biro na izo salaka. Mama, Frank Diongo azobima. Esengo nini ozana? Nazaina esengo. Nalinga ki abima akunda ngai mama na ye marata. Esengo na ngai wana abima. Na ako sambela nzambe yango yoka katanga itembe ya salita mbula yango te. Nini okolo bana mokonzi ya mboka oyo azwi décision, azwi mokano ke Frank Diongo azobima. Okolo bana merci, na pesi mokonzi wana merci abimisa tata na ye. Mwana mboka Félix. Mwana mboka nzambe abatela yo bimisa tata na yo. Ayamba tata na bango, bayamba tata na bango abima. Abima ngai mama na bango, ngai koko na bango. Na yoki esengo lelo na kolala pongi na komela mai nazalaki kolia te na kolia nazalaki kolia mbula mibale oyo na kolia te na lela ti tongo sa lelo ko moko ekosala te nzambe azali na likolo ngai malatande na lobi boye boko pande mama malatande nga lobi 2 ans malobi azozela honorable ya kokundai mama yo poza na liloba obakisa papa nga naza na liloba obakisa na sepeli mingi na ndenge papa Etienne azotika mokonzi na biso ya MLP naza na esengo makasi penza tozalaki lokola bana etike bana bazanga tata bana bazanga mama tokola toyoki te message papa na biso azoya tosepeli makasi mokako swa aya asimba biso bana ne tozala kolela tozalaki lokola bana etike naza na esengo bilenge bakomaki likolo me namoni te lokola ya azoya bilenge bakozonga na kimia wana lisusu bakende koyamba papa na bango bakende koyamba bana nyonso ya quartier bakende koyamba papa na bika quartier ote bana nyonso ya cité des anciens combattants bakende koyamba papa na bango. Mbote mwana mbuka. Mbote monsieur journaliste. Koyamba message ya président de la République samedi ndenga lobi ke yambo abanda musala. Il faut combattre nae o abandaki na 5 ba détenu politique o yebani lokola Frank Diongo Diomi Ndongala ba combattant nyonso libanda boyambi yango ndengeni to yambi yango ne sengo mingi wana ndezalaki suwe na biso na quartier na biso pe Kinshasa na République mobimba ya Congo ezaki suwe ya peuple congolais pour na ko libérer tous les prisonniers politiques. Au bazalaki ba combattant lokola ye au bazalaki na opposition l'opposition du pouvoir il faut libérer bango et c'est sengo pona biso o to sepela kike ye à côté na masolo a libérer pe bandeko na ye et ça qui soué na biso o to sepele kutu ya mingi to lingende abima to pese lokumu que président lobaki ke ba prisonnier politique ba bima to sepeli ce que jour wana parce que na yebi que sorti à ces événements RTN c'est d'abord ekoloba. Parce que jour ya honorable Frank Diongo azobima libanda penda mona nzela ya Selembao. Eloko nini yo okoloba na peuple congolais bilenge ba mama bato kushi nyoso. Eloko na koloba ezate ezali ba mona mobilisation oyo nini biso to koyamba ye. Otoze la président na biso bimi oza mabeli na ye. Eza Kinshasa te, eza quartier te, eza nde Congo mobimba. Oyo bokomona ke tosali mobilisation mais bana mike oyo okomona bakolanda bakozala na sima ya Frank Diongo ozali président na biso pona quartier pona Kinshasa pona Congo na MLP toza sima na ye mbote na bato nyonso tozotambula toujours totambusa micro na biso Frank Diongo babosana ye to bayebi kaka yango toza awa déjà tozotambula toza na Delvo mbote mama mbote papa journaliste
kolanda message ya président de la République que non il faut ba prisonnier nyoso ba bima bino ba mama ba kolo Frank Diongo boyambi ndeni to yambi yango na esengo makasi pamba te to bandai kozela nde yango wana mwana mboka Frank Diongo abundi bitumba munene na mboka o elongo na mokonzi na biso Félix Tshisekedi oyo message alobaki esali biso esengo makasi toza kozela ye maboko ya kofungwama pe to remercier mwana mboka mokonzi na biso Félix Tshisekedi toyebi ke a raisonner bitumba o babundaki elongo na Frank Diongo nde apesi grâce présidentielle tozo landango tozo zela yango maboko ya kofungwama. Les jours ceux qui peut-être lelo to na butu to lobi na tongo ceux qui ke mwana mboka Frank Diongo abimi ndenge nini okolo eloko nini okoloba na bato pona koyamba héros vivant naza koloba na ba congolais nyonso wana nde héros vivant wana nde molobeli ya peuple congolais asali 2 ans na 3 mois na kati ya boloko bakanga ye aza innocent abundeli pona mboka abundeli pona bilenge wende ekozala te musala ekozala te papa journaliste nazo banga po jour yango mokili ebukana ekobukana ya kosakana te yango wana tozo senga toyebi ke maloba o mokonzi mboka lobaka a respectaka yango nga bandida ya ko compter depuis samedi lobaki dans 10 jours cela veut dire avant 10 jours tozozwa mwana mboka tokokele talaka moninga nde naza makolo ti prison toyebi ke biso nde opposition toza na pouvoir donc bakobwaka biso gazi te bakobeta biso masasi te tokokene na prison na kimia malembe ti tokokoma po wana za héros vivant. Merci maman nini okobakisa na makambo oyo yoki. Merci journaliste nakobakisa na mama uto loba toza na esengo makasi bana kelasi bao basalaka te mokolo wana bayeba te mokili mobimba oyo viva hero abimi na carte na boloko bato kene misala te ba chômeur baza na balabala batonda kaka malembe mabutu koloba to sala veye ya mokolo wana tola ndako te parce que esengo moko ya kosakana te papa to mona rete sto mona papa nza pe sili toza soucia papa na biso makasi aya tozo kozela maboko polele bon mokolo wana eza na mbulo to kotela misango ekozaka be moi kaka be boy biso wana tama koleza bakoka toza kotambula kama malembe pour papa na biso na soki tona journaliste mama yo poza likamba obakisa atukara bokesa mingi te po mama si ba lobby esengo na zala monde na zo seka kaka pona papa na biso Frank Diongo viva hero oya banga atako makandela biki ya lo bakandela biki alo bakala monoko te ta zolo ba zolo bana biki pa zoko koma ezo salama ezo kokisama abanga koloba te bongo na pesi merci na papa Antoine Félix Tshisekedi po tozora kondima ke to sito moni papa mukolo wana inde biso nyos line 11 na makolo batu nyos tazo zo keleka na nzela to pesa kutu publicité te tazo zo lekaka bango nyoso ala kelele tozwi ba mama mais ko makambo ezande bino ba bilengi po bino to bokangama na Frank Diongo bato babetama na Frank Diongo parce que okoloba nini pona sortie ya mwana mboka Frank Diongo. Bon mingi penza kolobeza te po toza na immense esengo ya kozela mokonzi na biso aya etaki aza héros vivant abundi bitumba na ye opeza fruit na ifo za libanda po a bénéficier pe na o nyonso azwa lekaki no tant nyonso lekaki pona kobunda kaka na parti pe tokufisi bato ebele tokufisi bato na parti na ba marche tozo ba crimogène donc naza pena na esengo mingi mais tant que jeune toza na cadeau moto bombelier. Maman na ngai na kangi yo awa na mesa na oya musala oyebi Frank Diongo nayebi bien oyebi ndenge nayebi Frank Diongo aza papa na biso moko oyo alobelaka biso malamu mpo na mboka oyo depuis bakangaki ye biso tosepelaki te biso bamama nde toboti Frank Diongo na ndenge aza molobeli na biso na ndenge wana koti kasho na ndenge batindeli biso Chilombo Tshisekedi papa tosepeli makasi to yamba ye abima bana na biso awa baza misala te batikali bana moko akobamba bakombo
pona nini soki bamemi zelu te soki bamemi mabanga te nyonso oyo ezosala biso pasi soki papa na biso abimi Frank Jong toyamba ye na esengo nyonso po alobela biso pona changement ya bana na biso ya mibali bana na biso ya mibali bazotambula baza misala te batangi ba classe bana nyonso batangi ba classe me baza na misala te kozanga misala bana bazomema bazelu soki otali mwana mutu boye obambie kombo oyo aza kombo boye oyo aza kombo boye aza na misala te toyambi papa aye nanu aya kolobela biso tosepeli makasi soki aye lola nyonso esi efungwami mpo na ye mabele efungwami mpo na ye biso bamama tobotaki mitema na biso nyonso tofongoli yango mpo toyamba ye na kombo ya Yesu Kristo mobikisi amen. Oui, mais vous comprenez quand tu es au tamboula toujours parce que Frank Diongo, est-ce que tu vas consommer qui est? Est-ce que tu vas bosser après 2 ans? Il y a un retour à moi, na maman nangai, maman. Ah, tout ça. Toi là, c'est combattant, na cité Bordeaux. Maman, yo yebi Frank Diongo ndengeni. Na yebi député na biso asunga biso to vanda kana bien des années. Bakangi to bosani te to kana makanisi na ye. Yende biso. Courant mai maladie pasi liwe zakaye. Maintenant, on a un message au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, il y a un banda musala, il faut abimisa ba détenu politique et nyoso. Oyambi yango ndengeni. Na sepeli makasi po mkolonga ta nazo bela na kosieta. Fona sieta penda na kotamwa na kongoloma. Mukolo yazo ba fo so tongola biso ba mama. Yaza pona ba mama. Ba mama balata kitambala pembe polo a pembe. Toke no yamba papa. To marché ti et papa Tshisekedi a signé. Po banda kufia signé te. To longwa to na siège na biso. Apesi discours to longwa na toye makolo tina centre expert na bureau na biso to komi na bureau na biso apesi discours to bandi makolo ti Grand Malik to zui bima tina ndaku na ye. Mama yo poza eloko obakisa ngape naza na eleko akobakisa naza ko sepela makasi soko papa abimi to ko sieta anyokwa mi pona biso neti biso na epa na biso ko finga pona ye. Tozopesa merci mingi na chef de l'État oyo azwi penza idée ya kobimisa honorable Frank Diongo na kati ya prison parce que honorable Frank Diongo azali honorable azali pona peuple congolais aza mutu azosunga ba mama veuve azosunga bana azakosunga bana oyo baza azotangisa azakofutela bana ba minervali ko banda honorable akangama na prison tina moya lelo bana belé en tout cas bazotanga lisusu te donc biso nyonso ba mama na ba papa na bana tozana mai na misu tozana kolela Frank Diongo mais to sepeli makasi na ndenge président na biso andimi pona ko bimisela biso papa na biso yaya pe ndeko na biso oyo sali kepo azala molobeli na biso pona biso ba bola biso ba petit peuple o batuto zangi munoko akoloba yenda za munoko na biso banda ya kota akende makala kuna na boloko kureza ke susu bien te ekoma kaka epela ekatana banda bakanga bino bosibo mona mutu akende prison na ambulance population epanzani ale bakumbi ye bakotika ye na makala kuna banda kota quartier beba bakuluna bakoma. On se retrouve toujours dans le bâtiment église et Abima. Tout ça tourne toujours comme en Italie Frank Diongo. Moi na mboka mbote. Oyebi Frank Diongo. Anaibi wande président na biso. Tobenga président na biso. Obenga ka président na bino. Président na biso. Tango président de la République alobi grâce présidentielle ava banda musala il faut bango bazala libanda. Boyambi message wana ndengeni. Boya liboso na félicité président de la République Tshisekedi. Pona idée na ye ya kobimisa ba politicien nyonso wande lokal bosonga na sepeli dede na sepeli kutu président na biso asali bambule belé yango wande ko président auto loba ke fa bima biso totana esengo makasi ya koyamba ye et puis to rozela ye c'est comme ko la koya to sepela makasi to sepela bato so bakata ke to sepeli makasi. To se retrouve awa na lingi bango moko ba mama ba expliquer nga mama awa to za wapi to za kacha wenze ya cité Bordeaux na Barré nde esika to za kacha wenze ya cité Bordeaux Marcel des anciens combattants nde biso ba mama combattant ya Frank Diongo. Mama tango omoni samedi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi ke ava banda musala il faut ba détenu politique. Tokotanga mibale oyo yo oyebi même bana mike ba yebi eza Dio Mindongala na Frank Diongo
na ba jeune nyonso bakangama boyambi yango ndenge nini. En tout cas toza na esengo monene kopesa lokumu mpe totombweli papa Félix merci mingi na ndenge akangoli mokonzi na biso elongola bandeko mosusu tozongisi yesu na maboko ya Nzambe ete kola pambola yasala mosala malamu mokolo yango ala senga to yamba papa na biso Frank Diongo lolenge esengeli ya bomama na pasi ya kobota kokolisa mwana komi bongo pe na minyololo yo ekangamaki ye ya yete pe Nzambe akokata singa yango topesi papa Félix merci